soki papa chéri azalaka na 10 toi comme na 11 ezanga eza sikoyo générique kaka kipe ya yo te nasali 3 albums na BCBG nasali kipe ya yo nasali quel est ton problème nasali son sérieux bato baoyoka yo nazoloba ti ozoloba na balabala nazoloyoka yo nazoexplike bena bato ya balabala bacomprendre nga bien neti abota na papa chéri ifo eza vrai eza vrai mwana wana oui lopele au confirmer que papa chéri abotana mais bon grand prêtre mo ndinga za na yebi keno papa makila bawanga na kate tozali imagine nga na koma ya niveau tina kosa papa chéri ke papa na nga kufi po BCBG bimisela nga enveloppe po na omona ke na pesi ba eve na opesa ba plan mais eza te ke preza kovanda boye petit vena makambo eza moi ndeni navanda chez biso na beta na BCBG ozo comprendre maintenant on peut ça balopele nazo peut ça ba télécommande nazo peut ça en plus na danse na peut ça cri na danse tant mo comment passe pour kutana pe tuana yo kutana brunette ndeni wana tuka bandi la vie et puis kuti pe tuana yakate pe tuana zaki bien encadré na niveau 0 ko le kana ba ser ne ba zambrota ba Virginie kwani mais oui et ça normal BCBG ba danseuse ba bien protégée mwana tuka koma na valeur ya ko sera vraiment protéger et bon mwana ntuke peut-être passe la kisado la leso makambo elekaka na kamu elekaka na BCBG ezano ka yeba te ebele nazoloba na yo nazoloba no ebele elekaka wana papa sera yeba te siko ba biso oyo ndenge to longwa na ba BCBG to longwa ndeti nga na longwa BCBG na volonté na ngati au moins la BCBG na kufelaka succès mais pas ma beleli Cisco te ko kufela siko succès na eloko lopele au moins bisa ba wenge eza pas si pour $100 David na BCBG ye lopele likolo ngosko oyemba te obwaka te donc ngolo bana biso ke kiwana ya lopele ezalaka cri na yo cri ya pamba te na danse kono na ngoyo find it e bo ba yo kasi na BCBG ba wocho na ba clip pamba basi vena kipe ya yo pe na boye bilote de place à l'opele ba zuyo ba cho wana BCBG so ba cho na clip bongo ba peso visibilité ba peso makambo ba peso relaxation ba peso nzele ba peso makambutu siko ba zuyo uti daleneya ba cho wana c'est que ya yoti pe na clip wana na ngala za la te papa chéri insista petso na za parce que ma journée faut le répéter na alors Jean tata moye na bandi ko boke le ba créer créer liboso na boke les a kinkele siki dia muntiki sika dia mutambwe kinkele ya yanka dia ta mwana aya ya kyangane aya ya kyangane aya ya kyangani masola balabala sozo kosa e osa genti kasi osko to sola no masola wenge sozo kosa pe ba comprendre sozo ba weze yo on est à premier eko kuta déjà papa chéri a pesa ba animateur devoir ya koluka générique ya kipe ya yo tant on a kuta na janta tant o janta zo luka générique cellulaire kuna kwa na e azo luka générique siko générique on a travailler na janta donc to silisi yango na misu na nga janta bengi papa chéri abi grand prêtre nde na bona kangi déjà générique na petit moko aza musique papa chéri bi yaka na ye lobby mercredi. Merci beaucoup, mes fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission de Bino au Bolingagaming. Donc, on est sur www.delogitv. David Wembe, Masolo, Yabalabala, comme Dab, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe dans la Sarabino, na bête la Rabino, Masolango, Nengenini, et c'est pas ça vraiment. Namoka Oyo, merci beaucoup, Nabatutu, Obatala, Masola, Balabala, merci beaucoup, Nabatutu. Ne botaka ba j'aime ba commentaire ne bo partager ka masola balabala et ça la kabiso penza ba bien merci beaucoup à toi mon vieux à moi fondé l'Akis bona moleke belé ve zalaka penza na petit na yo et ko ça la bien Eli Mayindi le cœur de terre Eli Mayindi le cœur de terre donc mère na musika père na niveau loin na azo concentré donc ça no pena calme na yebi ke ya malamu zamba ko sala pena
ya malamu na côté na bino. Donc masolo bala lelo to zabongo na artiste Lopele na Mbonda. Musicien oyo a évolué ki pembeni ya Papa Chéri et na minute oyo akoma leader na coin na ye a se transformer mbala moko akoma ko betane musique folklorique to lo barador musique ya Mbonda, musique ya Kimboka. Pour le bango bien pour bato ba comprendre. Donc Lopele azaka na Luanda et avec Lopele on va se parler à long et à large oki mapenda te boza wana penda boyoka masolo balabala ndenge toza ko solola na Lopele na Mbonda. Lopele na Mbonda bota. Bota dit David. Bonne santé. Pepele nzamba zo batela zo sunga très à l'aise. Kimia peneza. Très bien habillé. Merci. Yo pe bien habillé. Anayoka lisomo be waloba olataka trop. Olinga elamba trop. Eza rappel solo. Mais oui. Ata makokeza te me kolinga pena elamba eza comme d'habillé moto lo ba déjà avant de pembe na Papa Chéri. Parce que tala lo lenge via zala. Donc soko za pembe na muto aza na lumière, luka oyi bata un peu lumière wana et ça là bien. Donc ya malamu nde tozwa yango nozo mona manalinga pene elamba so makoki so ya olate za donc dega. Le bino masala nga igebi na fili. Plangeta. Linga olata ma bon so makoki so ezo mona propre. Soin ngamba ya sali. Guillermo de Pantaka Luanda. Joyeux anniversaire à toi Guillermo de Pantaka Luanda. Voilà mo leke belé. Hein? L'homme selon Ntima. Boza la ramena na David Wembe ko sala bien Arnaud Wambi. Voilà mo leke belé na mono benda. Lopele mon parcours na yo monde ati zotala yo soto nitolo pe ba Lopele. Lopele ko ko bana biso histoire na parcours na nga histoire na nga eza mo mulai trop. Na wenge kutu yo o sauter kutu ba orchestre belé. Parce que nga ko yana wenge na leki na ba orchestre belé na bete pas Jolino Kezoa, na bete pas Vebo Ketu, na bete na AC Milan, orchestre kabona na Boketu ton Vebo Ketu o ti poto ba ye. Deuxième voyage na bango. Ba kaboni ba sala AC Milan. La beti na lokole ngwaka, la beti di susu et pas vie mabele lisi, la beti di susu na BCBG. Donc na zone moment de 4 à 6 orchestres oeza et yebani ba orchestre na tangelo wana. Lokole ngwaka orchestre commune na Kinshasa za Mbonda. AC Milan eza Mbonda. Vebo Ketu premier Mbonda. Après na yesi ko BCBG typique, après na yako sukisa na mabele lisi Mbonda. Bon ngana bato parcours na yo bato bulimbisanga na ndenga mabete ngana ofanda mingi et pas ya JBM pia na sultani leader amufudin po yo soki monde entier yebi o mingi lelo eza po grâce ya Papa Chéri. Exact. Okotaka wenge ya BCBG ndenge. Bon wenge BCBG na kota bango na yaka cop mobo parce que entre temps na sa musique na banda pe koteka ba radio auto. Ba radio ya bakar. Pour mettre Pichu Loboko à son Mercedes na ye azalaka na radio toté. Et ti na ye batambola na ye. Javelo na PC bambote na soyo. Yende mutayela nga siko mission biyaya mettre Pichu Loboko à son Mercedes azana radio autoté. Donc azo luka yango asomba yango. Est-ce que ko tekele biloko na OT na bise mettre o ya BCBG. Et c'est soit on a besoin ngo benga ye tanga bengiye to sololi na ye alobi na ya nango na yaki nango siko na galerie du ciel place Papa Chéri a répétaka. Alors to salina mettre Pichu Loboko pe cop na ye bango na somba yango na valeur ya 4000 francs congolais histoire na kangango déjà na somba yango na 4000 francs congolais mais na tekelaka Pichu Loboko na valeur à $120. Pichu Loboko pesa nga $100 et tikali $20 ko bimba na nga bimba na tali na podium na moni deux musiciens pour la galerie d'Ixel on a pena podium on est à droit terrain donc ba mise bazali na suka kuna OK ba vanda gane zaki pauvre cellulaire na jantamicine so massa auto yaki na o mema kinga wana na bise yaya ngata na sa kopo mena ndu liste na moni ba collègue na nga donc faut na procher bango na sola na bango yaya ote wana ba mise BCBG bako bodé on habite za poser yo okomida soifé d'argent parce que bida to sali cop simbi alors ça l'a posé on a kende na kuna na sola na bango comme ça to le ka parcours na biso vraiment na yo on a bonsoir bakulutu bonsoir vie on a pena petit na mino musicien animateur maître danseur chorégraphe et tout j'entends quoi talinga tali cellulaire atuninga
alobi bo siko na minute ndenge to fandi biso mibale bo oye epai ya nani siko na tali ka Jean aza titulaire cellulaire aza oyo alandi titulaire donc na so la direct na titulaire ndene na saki Jean ke non ngana na ba cri na ba danse na pesaka Jean ta maman gérenga alobi na bima libanda omona car moko ya bleu omona bato mo baza na car wana telema wana na ye na car bleu wana na kuti grand frère na Ekoko Lisimu wana pena donc ba vieux ba kochaka petit na ye na kuti popote bile na kuti Sam Kabea wana ba bureau donc ba massa vieux popol vieux pour na biso Ekoko Lisimu vieux na biso alors Jean tatango ye na bandis ko bokele ba créer créer liboso na bokele za kinkele siki dia muntiki sikadia mutambwe kinkelele ya yanka dia tadia mwana ayaya kiangane ayaya kiangane ayaya kiangani masola balabala sozo kosa e osa bienti kasi osko to sola no masola wenge sozo kosa pe ba comprendre sozo lo ba oze yo on est à premier cri deuxième cri na ye ansi balumbu baso sans succès si balevu kidi yaya un kilumbu kaso sans succès si balevu kidi aleta tanzambe o talaka bano yaya BCBG baye na force ale mama rose rosa beti yaya ale mama rose rosa beti yaya nanya pokanga rose abeta kanga tina kati ayaya tina kati oneza ba krio ebima gente tanga telinga abiba messe na ngoza ndeni na yego bina après abibi lo comme ça tebo les poissons combien de parties les poissons combien de parties 3 parties allez citer les moutou libumuna lo pele yalo pele yalo pele papa chéri alela eye aletonga na kita kaka elengalo pele Kokolisimo tali janta tali Kokolisimo te zera na to ke malembo e masola balabala donc ngolo bana biso ke kiwana ya lopele ezalaka cri na yo cri ya pamba te na danse kono na ngoyo finite e bo ba yo kasi na BCBG ba wocho na ba clip pamba basi vena kipe ya yo pena boye bilo tente place à l'opele bazuyo bacho wana BCBG so bacho na clip bongo ba peso visibilité ba peso makambo ba peso relaxation ba peso nzele ba peso makambutu siko bazuyo uti daleneya bacho wana c'est que ya yoti pena clip wana na ngala za la te papa chéri insista petso na za otika ma journée faut le petso na zalaka na téléphone te ba ya lukanga ti na commune Kinshasa na Ngwaka et pas mettre bazwinga to sala clip on ndiayi koloboro yo pe no vandi net na pesi papa chéri ba mbote bisika zali moto pamba grand prêtre na pesi fe na Jean-Tamisine on a vu nanga yende mta salaka pona kota wenge tango na pesa ke ba plan wana donc sikoyo abina mo vandi ba na fa na commune Kinshasa alobi pesa nga numéro de téléphone c'est fait na chombote azui $5 pinga expliquer nga na vanda na Rigini na hôtel Mayalos yaka lobi na tongo to banda be évolution siko ngai ida na ngai zaki teke na kota BCBG idée là que non na teke la vie ba plan apesa nga pe forme ka ndenge zalaka moi fola na leka siko veka matali tala oza na kati ya kotuna ngabi nana kabela yo la nana tuti sona papa chéri olobi ni na tala avantage ya musala na sembiaka nga fona mona grand prêtre motopamba abi ça va problème ya te to bandi ko travailler na ko kuta déjà papa chéri apesa ba animateur devoir ya koluka générique ya kipe ya yo tant nga na kuta na janta tant o janta zo luka générique cellulaire ko na kwa na ye azo luka générique siko générique nga na travailler na janta tant to silisi yango na misu na nga janta bengi papa chéri abi grand prêtre ndé na bona kangi déjà générique na petit moko aza musique papa chéri bi yaka na ye lobby mercredi pour te répéter mardi mercredi jeudi papa chéri yaka na mardi j'ai to binanga petit papa chéri faut amona yo est-ce que ko banga te parce que on tala déjà na za déjà musicien na outil déjà na monde de musique to kutana kana vie wana bisika o vie ezali to démontrer o biso to ça
mbala moko toye na galerie d'Ixelles un certain mardi ba 19h papa Chéri kota première fois totalara na talara ve na TV première fois na mona au grand prêtre ala tali papa moya blé pantalon gomba jean polo ekoti bleu jaune abendisko suki anwani j'ai matin na podium bengi janta bi petit courage na bise yo yebi ngai te ba courage ozo banga ezali déjà ya robota mamutu na luka kande ye je mona papa Chéri olenga kate na lenga te jubala mona papa Chéri na lenga te na mona bana vyango nde totala na musika ye na lenga te ngana artiste na dana arna beti dana ba mouvement na lenga nini ezaka ke au changer d'étape au betaka na ba troisième division c'est sûr si oyo sikoyo na première division ba équipe nationale donc na de montant de sikoyo on la sana ko banga nini ya biso nozi toza tsoka ba tout mais grand prêtre nde yeyo mokonza ba wenge nde yeyo alors to pesa ki générique na biso na bini janta bois qui pour ngai na bona sala animation na sala cri na sala animation na yembaka na binaka na pesa ka pe na danse donc na za polyvalent côté wana sikoyo loko yaki da pembe na janta moboaka ezati mais eloko bomba nga sikoyo na BCBG zaki nde danse donc ezaki pena makino yeko bomba nga wana donc papa Chéri mo atala li janta pecha musique pecha yo pena za musique yende pena nde fois ala wana mbala moko to bandi générique akipe ayo kokota nga BCBG yango wana donc orolo ba bataba bande ba otala yo orolo bana biso ke o contribuer makasi na kipe ya yo na kati kutu te tu otu na dande ngole fona répondre rapide auto gagner pétant tu so la minute donc na BCBG pe na ngai na bimisa pe na énergie na ngai soki papa Chéri azara na 10 to comme na 11 ezanga eza siko générique ka ya kipe ya yo te na sali 3 albums na BCBG na sali kipe ya yo na sali quel est ton problème na sali son sérieux batuma yo kayo nazolo bat ozo wana balabala nazolo kayo na expliquer bena batu ya balabala ba comprendre nga bien générique ya kipe ya yo œuvre zali générique ya quel est ton problème ezo côté ezo bime ezo côté ai biloko na nga na danse nga za bisko bongo so na pesi cri na pesi na danse mais na pesi pe batu tena so sérieux le commande magneto teleko alléluia aluka ba chiene luka zela nam na pesi pe batu raison ba cri na yo mingi kaka bêtise ndeti cri kota ezobima lopele les poissons comme les partout un coup tu ba cri moko ya kala ya tanto zaka bala mikebe po le ba bêtise trop les poissons combien de parties 3 parties allez citez-le mutu libumuna lo Lopele côté de qu'est-ce que le lopele c'est ça le par exemple elenga lopele côté ndini oh mais le lopele allez citez-le mutu libumuna lo pele simple bêtise exaté ezokote ezobime ai tozaka na plaka dubanda bato basalaka nini na porto bato bakotaka bato basalaka nini babimaka telekomande magneto son sérieux alléluia aluka bachaîne otoluka bachaîne na TV télécommande wapi bêtise David. Merci beaucoup à toi Fiston Mukendabe da Sudangola depuis États-Unis bola muleke belé kota masola balabala et kosala bien pile le top DG to benga na penda to benga na boss Jimmy sumbula ya basumbula mokonzi ya bana viana soko zalaka na viana koyoka mutema pasité boss Jimmy sumbula basumbula ye penda mokonzi na bino zalaka na masola balabala eko sala bien lopele mine sala yo olongwa pa BCBG pokumisi papa Chirawa bolamu makambebele mais to fandaka bemba moto mona olongwa pa papa Chéri olongwa kuna pona bon na BCBG zala ba makamsu o le kaka grand prêtre yemo ya barate surtout ba biso ba tuto yaka na étoile makambele kaka na kamu o le kaka na BCBG ezano ka barate ebele nazoka na yo
nazoloba no ebele oyo elekaka wana papa Chéri ayebaka te sikoyo babiso oyo ndenge tolongwa na ba-BCBG tolongwa ndeti nga nalongwa BCBG na volonté na nga te na volonté na nga talaka na biso ke baœuvre peut-être nga na tokoka kovanda so nde tofandi boye te peut-être tokoka tosala émission na ndenge bamikili mpo baœuvre déjà egangaki déjà ozo comprendre mais ozomonaka ke oza bien te oza soyele bienvenu te donc yango moni ke loo natalaki nsima na bi te carrière eza no molai nakende ne pa bokulaka mabele elisi nasexplose susu po esala bien na sens wana mais kolonga na nga na BCBG mpe naso na mina ndo betelo sete awa David esimba te tema mokie kaka bata balabala eza mpe na mwa pasi pene eza mpe na bata balabala vraiment bolimbisanga biso toa bavrai mwana ya ndako ata bolambi matembele na ndako na bino lia matembele kolinga te bavoisin balambi soso kende kuna bilobaloba mpo olia soso te oyo mpena peti ya jibe mpiana omoi papa Chéri te alobaka te na misiki papa alaka te te ye nde papa ya biso ye nde maître na nga te nabete pa Jolino nayebanaka te nabete pa Vebo Ketu nayebanaka te ba AC Milan tu nayebanaka te moto aye koyebanisanga nazala oyo nga nazali lelo en plus kombo na nga ezalaka lopele te kombo na nga yaka Fabrice moto apesanga lopele wana ye moko papa Chéri kombo na nga bifa te Fabrice te ye mpena nsima lopele miniature nga mpena petit ya vie ayaki ya na alvala bomona ndenge grand pote ayambanga matianga podium na yemba na micro na ye azwi mpe dolaka kabelinga donc na mukuse David par rapport à bande expliquer ndenge na longwa BCBG eza moi passe mais eza makambo mususu elekaka grand prêtre ayebaka te okima kisi na BCBG kisi ni novargine o aspirine otoni oyo luyebi kisi ya musique eza kaka travail na ba œuvre nga na tika na wenge ba kisi ya musique nde pe na yango na ye moko alobaka œuvre na ngande yango wana David ba œuvre na yango wana yango nde mutu mago bombino lisolo mais bato bazo comprendre pourquoi yo okima BCBG papa Chéri ayebaka ba makambo te oyo elekaka bon ekosenga bongisa oyebi te soki akozwa temps ya koyoka lisolo oyo et après ozalaki na Kinshasa ose retrouver moko na Angola pourquoi olinga kosala eloko wana te kozala na nga na Kinshasa kolonga BCBG mbala moko mabele elisi itokia ozosio tete na parcours no tongo longwaki BCBG mbala moko mabele elisi itokia donc ebeli donc namoni ke no etamboli na nga na BCBG banda kokende ti mwa mame on a négligence opele na ndenga mabete o préféra olongwa pa jibe oya pa mabele elisi pe a son âme siko na koyebisa eloko moko omoi na BCBG nakufelaka succès mais pas mabele elisi siko te kokufela sikoyo succès na eloko lopele omoi bisala bawenge eza pasi mpo za $100 David na BCBG ye lopele likolo yango siko oyembaka te obwakaka te obwakaka bato mabanga te oyembaka te ye eza nde créateur ocréé dans ce créé cri opesi siko $100 pamba oyo mpo ozwa yango ezalaki affaire bongo soko osala eloko no bongo soko opesi bando opesa te eloko te papa Chéri opesa eloko te imagine nga nakoma na niveau ntina kosa papa Chéri ke papa na nga kufi mpo BCBG ebimisela nga enveloppe mpo na omonaka na pesi baevre na opesa baplan mais eza te ke presa kovanda boye petit vena makambo ela mwa ndeni navanda che biso nabetaka na BCBG ozo comprendre mais na opesa balopele nazopesa batelécommande nazopesa en plus na danse nga pesa cri na danse mpe na baimage wana nyonso naza nasali album akipe ayo baclip naza nasali quel est ton problème baclip naza nasali son sérieux na bapublicité baprémisse il faut olia na motoki na yo ozo comprendre parcours na nga na BCBG na porta mpena implice oyo mpena naosolola na bato ya balabala en plus naosolola na bavrai na bafanatique oyo balingaka biso eza basecret caché na BCBG mpo bafuta $100 boye faut voyager naosolola na yo partout solo na musika venanga partout solo na musika bazoyoka bayebi bapeto osolola ne vérité ozo comprendre donc concert VIP soki toye transport c'est bon concert en plein air kutu kota na car zonga voyage ne oza na facilité ya kozwa enveloppe ozo comprendre sikoyo ndenge tokomi epa mabele elisi nazoloba no ke
naye kokuta sikoyo dollar. Pourquoi naye kokuta dollar? Omoni ka ba grand prêtre oyo balingaka papa chéri loka bafe Ndundu Bononge bafe Constant Marie baya Michel Kabeya batonton Claude Thomas batonton Mwana Nteba bafe na tu bamongo. Donc ezalaki ça pas papa chéri suka nango bayo suka wapi na mbonda. Oui. Siko na mbonda siko bafe na BCBG moso la bango. Ezate siko to na yeki na mabele liste na bilelo. Oh fulani. Donc on a la facilité au frontier, on a la facilité au bêta-ton, il y a obimisa 100, il y a obimisa 200. Ok, comme est-ce qu'on peut permettre au pays basket, au foot à palais, mais pas ma belle ici. Et écoute un peu dans l'album Aitokia. Il y a un moment où il y a un dans Souane, président soit fouling sur Aitokia. Papa chéri, asili kara, tant que mon Aitokia. Binaka na bateti bazokende. Tapé twana. Papa chéri na yeba on a reconnaître on matanga mo ya camarade neto betaka prezazala wana. Azo $500 apesi ngadi ye faut zonga mouvement. Yo il faut zonga mouvement. Na zongi pe mouvement mais ka biloko on na kimela wana. Yango na yeko rejoindre ngo isusu na bino te. Ngana no mongo beaucoup la mabele si mongo fait ça fulinga itokia donc natinga maka na vie. Donc il pas fait mabele na ko mona na clair ya musique. Aux liens $, tu bêtas chaque jour. Le seul orchestre, chaque jour. Matanga, ba fête, ba manifestation. Na moni, na bina na maman livre 0 mètre à partir de ma belle ici. Mais la BCBG écoute na maman livre yo kende. La BCBG, yé kalapona papa chéri. Mais ba maman livre wana na ba belle ici, ba que vieux ma belle bina que moi na za l'homme de spectacle. Donc c'est comme na makambo il faut bimisaraye. Tant on a zobima na Mbamore Sancho la vie na première fois na bina na maman Olive Lembe Kabila moi ça ex président ya RDC. Première fois na bina na maman Mbili Abel ba 0 mètre boy mère pas bimisi $, 100 ça pas belle ici. Donc na ça la choix ya bien. On ça la choix bien ba ba comprendre mais na ça la choix bien. On ça la choix bien après to se retrouver ka maman Oyangola aussi le temps yo ozaki na kombo ndongo zoloba mais eloko bi epusaki yo Oyangola eloko epusanga na Yangola tant on fait kufi tant on fait mabela kufi et bonga to sala album e Kabula Bitumba to sali pe Kabula Bitumba via sa kufaki allez to beta concert moko bo ya 90 ya Bralma 60 je crois ya Bralma o abetaka tout l'orchestre on a déjà vu de ato kundi siko ndenge to banda ko beta ba chaque jour wana ezalaki souté. Donc, comme on a un décalage, 2 mois, bobeta la souté. 3 mois, bobeta la souté. Parce qu'on a vendu dans réflexion habité. Et l'on a qui filait, oh, batango déjà monde daté. Partout dans le temps, ma colonanga, et ndi melanga. Pour pas faire ma belle mouton dirigeant, le roi via ça qui souté. Tala outi wenge. Comme on a déjà bengama déjà ma musique, moi, bataba kwiti. Batmo, ya salité, batmo tinate. Parce que moi, na moko ba outa wenge aye. Donc, basket, inde basket, streetir, inde streetir. Parfum de parfum. Ce qu'on a les grands prêtres accueillis. Nous avons dirigé un chef, na biso zaki René. Oye mina président na biso fait na biso fali pour na PC Bambote. René, ya zaki chef d'orchestre. Entre temps ça fait sous beau frère nanga po abota la mère aleki nanga. Ce que l'on a René dirigé ndengeni. Vous comprenez? Pour biso dakini. Bango déjà ba outil ba ye. Ce que l'esprit sur BCBG. Vieux soit daé. Orchestre pe comme na mame yango na soka sko likanisi na ya Angola ne na ya Angola tango ya Angola okutaka musique ya mbonde zalaka te tango na Angola imagine ku faire mabele lisi ve boketu premier banda bazala bango ba Angola te ngande mutu na ko fongola mbonda na Angola ngai ne mutu na yaka na mbonda yo le pele moi la Angola donc commission musique ya mbonda na mboka komi ko beta oui vena nga Adricha yebiango molobeli ya maison mère Adricha sénateur maramba ba ouais ça ya solo mais bayo comme si balobaka eza yekende mutu banda yiswaka mbonda na mboka oyo ndeti nani yene fo yebisa biso nani yango oyo kuta na mboka oyo na histoire selo yo tango Angola okutaka ba musicien nini David monde lelo comme monde la vérité oui monde lelo so ozokosa ba yanke ba prêtre ba mère ba sœur ba petite sœur ba petit frère ba timbela déjà tango na mboka ona kuta mbonda te
tant on a yé mboka oh tant on a commis ma Monique maman moi na mabele lisa moi mabele lisa monani ngayo papa Junior Mourinho moi na mabele lisa moi mabele lisa moi mabele lisa monani ngayo siko yo sanga ndenga to bete pas fait mabele lisi musicien ni na mabele lisi aya na mboka oyo nde to beta mbunda bon azate ti lelo pe basala te kanga mom na ya na fungoli mbunda ndeti na minute ndeti o sola boto to fêter déjà 10 ans na yemboko 2015 2025 donc 10 ans ya mbunda na mboka oyo tozana mama na fête ya kosakana te na 7e mois to koma kuna évolution ya mbunda na mboka oyo selon yo oyo mto ya awa o pesi yango elengi ezana bato mosusu pe ba landa yo na sima yo mto lobi yo mto banda mbunda na Angola eza bato mosusu pe balanda yo na sima te azate hein azate na bandela question bandela fema na nazo yoka yo moto toke tikotak lopela yo mto yo na mbunda na Angola mtu na mbunda na Angola beta mbunda na Angola eza na bato mosusu balanda yo te ba do beta pe mbunda ndenge yo beta mbunda na Angola bon omoni mbunda te to solo ba mbunda eza na culture en plus mbunda eza bokoko musique nga beta eza musique ya mboka na nga eza musique ya bakoko na nga eza musique ya batata na nga eza musique ya ba mama na nga moko na mongo 100% donc musique nga beta eza musique ya mboka na nga donc pour yo beta yango bien il faut botama na yango okola na yango ozala yango nde yango eko manifester na kati na yo siko yebisanga ape na mutu mo babetaka bazaka mbunda be sokoro mais sokoro betaka soko kimongo te sokoro betaka bazaka bayanzi ba Congo etu donc na bato babetaka mbunda na Angola yebi sokoro oui hein bokoko wana sokoro yebi sokoro wala ta maneta bato babetaka mbunda na Angola sokoro yebi sokoro oui sokoro na gawe de tozana o yebi te oui na ndenga bala voilà eza na ntembo moko awa balobaka mamaka mwasi na yo moko okoko eza na succès nzembo yango kababetango ongo banini biloko na ngati te toke malembe eza nzembo ya fonde na mbunda na Angola eza na kombo boko ebimaka trop fonde na mbunda fonde bato bayebi mutakangi musique ya Angola eza fonde na mbunda mais yo zo boya fonde zo lobaka musique na edelo sikoyo ede bato bayoka yo na faire comprendre yo na edelo maintenant ça na respect na public na faire comprendre public omoni muto tangi kombo fonde na mbunda kombo na eza Dodie tangu siko na ye mboka o 2015 musicien na ngai omoni to fete 10 ans yenda za ya liboso ya ba musicien nyo surtout o nga na Rekilita azaki musicien na ngai azalaki penza musicien na ngai na bandaki kozala na ye fonde Dodie fonde na mbunda oui Dodie musicien ya lopele musicien na ngati aye musicien na nga vraiment tangu na ye mboka oyo yenda zo approcher leader yo bete pas fait mabele lisi yo bete pas papa chéri na mona ye na Angola ide ni ngabi te na pe na mbunda abia zwanga kotala nde na zo teka na bar tala nde na zo teka na bar na songa mbeli wana fonde ye alobi na zo teka na bar azisha ozo benga ye fonde ondie fonde makaba ozo benga fonde ondie fonde ya kisi kombo na ye Dodie basula barabara usala lo pellet comme on a de wana musicien na ngali boso na Rekilita na mboko eza ye donc nde to fêter 10 ans anniversaire en mbunda boy yekuta mutu na robenge te asukola kaka bonga maimo ani la kuna bona ndenga balabala bato bayebi ke fonda leko na succès fonde azana nzembo fonde azana nzembo na Angola awa oyo betaka o bato bayebi mais comme si to yebi bato bayebi nzembo na yote o David nazo yebisa yo mbatambuta ebima e circulera na mboka oyo ti lelo na ndenga kosakana te tobeta générique moko toyembela Pablo Kini na yembela na grand frère propre Weston Chivundu motema ya mama Gladys Chimbalanga ozomona batonga na tuta na bango na mboka oyo bango wana donc yo ti ozoni ngosola makambo kuna ena nous na kosola no makambo ya yete parce que to na ba actualité na ba activité oyo eza na minute na mboka oyo tozosala n'expliquer que Dodie so na mna wanga na ye na sali da lisumu po aza moko oyo asalelaki ngai pe na musala loko ezo simbaka te babiso pe biso to longo ba BCBG eza pe normal pe
akende asala par rapport à l'évolution comme si y a yé banzembo na yé ya yé bani par rapport à yo azobeta koleka yo wana bataba ne mutu baloba na nga bon David na ko expliquer le moko azobeta koleka ngai mais yo to saka na ba activité na nga presque belé baloué yo baloué nga ba pesi mbongo ba pesi nga mbongo donc ezalaka pasi ndenge to kutana na yo bokutana na ye pe ndenge wana aza mwana na nga aleki nga na âge mais aza mwana nga na lakisi mbonda pe mbonda imagine mukongo obeta mbonda so za muyaka na fingi ba yaka te ba kongo te parce que imagine muyaka obeta mbonda ba mongo obeta ondeni aza collection na mina wangane e osimba te za mabe makasi aza des grands frères na âge mais na musala nga na papa na etala parcours na nga mais on dit rappelé ba Evre na ye on dit musala na ye aza na Evre moko te oyo ya kosala ko beta nga exacte ya na biso ko ndi makaba Evre na ye exacte moi si na yo moko no na ngati to na ensemble ayiba David na créaka krilo kwa liboma na créaka danse na zape na fou ya ndule na zape na liboma na art ni mona teke mboke ndimanga bandana ya mboko 10 ans en succès en plus c'est le seul orchestre betaka en caché le peuple zoe pena ba yebse na yenga nenga na yebi na singala en plus il caché na alikolo bango so mona mona tena na sima na bete nga na te faut na sololi et ça li bien na zwe loko na potisi mais ça va rappeler na bese beje biso futa mate mais ba moi ça va rappeler chaque concert ba ya ba rane loko e pakolami en plus ni ko na ngona to koma déjà famille lelo artiste robela boy tata na bango lelo artiste mo problème boy tata na bango na ba bese beje kuto so ba chance wana te donc na lingi te souffrance on na nyoko maka nango na yepe ko zo msela ngo ba collègue na sens wana donc hier aza jeune na ngai aza musicien na nga jeune frère yango na biso ke ndete zo fêter 10 ans na 7e mois le 13 na junior aza mutu akozwa invitation te aza wana mutu asukoli jour alinga pe parfait te aya kaka wana na ye mutu wana ozo pesa espace wana ye mutu wana oyo ozoloba wana David tu bengaka fondé na bien fondé makaba oto fondé ya kisi kombo na edodie nazo expliquer bien fondé na mbonda alingaka parfait te na lobi yango le pele na masolo balabala 10 ans déjà na mbunda pour na Angola évolution mbunda ekendenge na mboko ouais évolution mbunda s'imposa penda batu bakuma mais oui David yo mo yebi ke to s'imposa soki ozolo balanga bo po osalaka musala na yo oui eza pe mabete na ko yoko pe mabete soki ozo tactiquer nga boye ozo sa pena pop na yo mais toi même tu sais bien que non masolo ya mbunda epa ya oyo na mboka oyo esi evanda en plus 10 ans na yemboko 2015 na bandi mbunda na bandi mama pe na caché to bandi ko kena malema 2016 ti to komi 2025 alors on a tali que 10 ans na mboka 10 ans résistance ya mbunda na koki ko tika ngo boyete donc nazo obligé il faut na sala pe na kafumba kabamba na feti donc il faut même na mboka na 7e mois na tsango ne langa po mbule compliqué parce que dépense les amours trop mission na nza réussir bato bayambi pe na mbunda na mboko mais David nazo so pena oh papa chéri oh pena jibe me mbunda oh pena papa chéri mokolo ba nzele mokolo ba vieux mokolo ba massa mokolo ba prêtre mokolo ba yanke donc pena naza toute catégorie ndenge ba yamba mbunda ne bandeli ti lelo so to betaka to comprendre que ya yo pena betaka te donc tu na le avec force boye to yebi place na telema yo mo po yebi que ya ndenge le baba zo sola mais lokolo zo sala musala na yo na koki ko obligé te na bando ndimiso bindima ndima non pele ouais ba poka bezande nini pona 10 ans ya mbunda na Angola bon pona programme pena fona longola chapeau na respect pena ya ba fanatique na nga na ba respect ya masula balabala bon toza na 10 ans ya mbunda 2015 à 2025 to tiango na junior Mourinho na Kimbangu donc événement ezaka moko na 7e mois le 13 un certain dimanche tokozala wana tobimisaki ba billet na biso ya VIP spécial tobimisaki ba billet na biso ya VIP normal tobimisaki ba billet na biso ya peuple po naza mutu pe ya peuple oui alors mutu na mutu photo tchaye na catégorie na ye zenga pena avantage oui enveloppe oyo eza ya VIP spécial oyo eza pena ya VIP spécial banda makambo ndule banda na mboka oyo makambo nga na osala na akanga moko
oza VIP spécial en plus ça doit être comme banana Angola oui ezalate na batama jamais ezalate na so vérité soki na Maracana orozwango soki na Tiambezi orozwango soki na Junior Mourinho oke na Maria orozwango oto te comme on a valeur à 5000 kwanza réservé invitation na yo toujours ngo bayamba yo accueil bon oyo eza VIP normal oyo eza na bande blanc oyo VIP normal to toko valeur na valeur ka 2000 kwanza oyo eza na VIP normal oyo eza pona batu na nga peuple bawo batungisaka nga bawo nga pena tungisaka eza valeur ya 1000 kwanza seulement bawo balingaka debout pona bango donc na tchebe na toute catégorie ya 5000 yango ya 2000 ya 1000 bon oyo na lakisi oyo eza na valeur mo lokola ba bino mona na zana obo donc na obligé faut na tikelo mbala moko donc yango mona na komi pena convite pona ba vina nga ba Drisha sénateur ya yaza na droit somba billet soka on somba billet c'est quand même batu na ye ya ko sombela bango ou soit yo soka on somba ba billet o memi batu na yo mais na respect ya bino nde yango donc na biso 4 catégories en plus ils ont été comme la junior place événement et rozala ils ont été comme pas Tiambezi milinga ils ont été comme na Maracana et pas nono pakekebe ils ont été comme na Maria ils ont été comme na Barcelone et été comme na Tiambezi donc banda musique ya mboka oyo banda na batamangala makambonga na sali nazaka ngamoko ozara yo moko oui j'espère que na ko joyeux le sousou et singa to solo la po date ezana mu tozana na tembele et singa to kuta na sousou pona to beta so ba détail ndenge nini ba concert yango ezala so ba invité ba ozala ba oui ba invité ba ça ko pesa yango par rapport à ngonga donc une question moi singa to poser yango eza question d'actualité question d'actualité par rapport yo oleka na BCBG osala pembeni ya papa chéri osala ko aussi pembeni ya Brinette mwana suka petit na ngai petit na openda oui oyebi pe papa chéri bien oyebi pe mwana suka bien oyo sabiso soki papa chéri abotana mwana suka ya solo fofo yo yebi batu mso balobi yo mtonde ko bengela papa chéri mwana suka soki Brinette abotana papa chéri fofo est ça vrai hein est ça vrai mwana wana oui l'opele au confirmer que papa chéri abotana mais bon grand prêtre mon nga zana bi no maki papa makila ba wanga na kate toza mibali David makila ba wanga na kate omona to lekaki une fois soko yebi ke ngai mutu na bimagi na ye papa moi si mutu ba kolo mwana ke biso so comprendre ngai na biso ke eza vrai opele donc ozaki na BCBG donc on appelle papa chéri na Brinette na mwana suka bon ya komona c'est trop dit parce que tant mwana kokende biso pe tokendaka David mwana na muke na BCBG petit na bina demi Brinette fina koli na wenge ti aboti na BCBG donc mwana suka Brinette et mwana suka oui Brinette mwana suka ye na scène net balopele yeba ndo na ndobina petit na ngai ya ba kutu BCBG bani to bana ko kanga ozaka idée yani wana mo e pas na ngaza petit tozo travailler na ye en plus na tamo bo comme passe pour kutana petit wana hein yo kutana Brinette ndeni mwana suka bandi la VIP kutu petit wana yakate petit wana zaki bien encadré na niveau 0 ko lekana ba serre ne ba zambrota ba Virginie kwani ah mais oui c'est normal BCBG ba danseuse ba bien protégé mwana suka ko mana valeur ya ko sera vraiment protégé et bon mwana ntuge peut-être passe la kisano la leso rien à voir wa bilo tu botal biso te ngai na za vie na ye wenge biso to ngai na yela kama mwana na yela pe maka mwana kututi do ba peto na basi wana ba yeti ba pauvre Monica ba zambrota wana ba petit na ngai ba Sandra Lina ba beauté on comprend wana ba petit na ngai pena na ye mo mwana ntuka so petit na nga barungusu mwana mabele nana donc wana mwana na ngai le bele na mbunda tozela nini ba fani na yo bazela nini ale ya programme o ya concert bazela nini album ezoya single ezoya idée za nini bon normalement déjà le roi single la chose déjà sur le marché toza surtout l'événement gara oyo parce que eux appellent 10 ans
Donc, année au un événement. Année tous un événement. Oui, oui. Donc, 2025, tous bouger dans le junior wana. Aux événements monene yo yebi. Junior ça déjà grande salle. Na mboka oyo. Eza monene surtout longwana peut-être nzambe soit sali grâce Royal Valade, Royal Atlantico. Et question souka. Et arrivera peu bo petit concert payant batu bayo bakoti to bobetaka na ba matanga po ba qualifiera bino boza batu moko bobetaka mingi na matanga et soit hôtel bobetaka mingi na matanga ya solo David omoni mbonda eza na frontière te ata président Mobutu azaka na besoin mbonda ata Kabila le père azaka na besoin mbonda ata nde tozana Fatiboy bokoko ezanga raté omoni misiko biso tozosala eza na fierté moko impossible mbonda eleki typique mbonda eleki typique na beti pena sumesa mbonda eleki typique tala ba leader wana nyonso tu oyo babima na mboka oyo bakoyaka wana 21 mama bwala na beto mama ezani papa cheraye banana bakatinga na ma yani vena nga fali kuta zwa biloko na biso la ndenge osakala te ngonga ngo yango nde mabe aya su DC7 na rede bakangama omo no fali obeta batir bachwa banda ça fait mabele licite hein biloko ipupa obeta ba sakala ta blackish vyazo kangana biloko bena ipupa zo kanga badasi ya vie mabele elise pe na mbonda to na nzembo yo to salaka ya sikate o nzembo eza rene apesa kango fali te biso banzembo tu oyo bafe boketu bayemba oyo bokulaka mabele elisi mpanga je mayemba yango wana ezalaka deja na bamboka na biso wana biso tobotami te pe yango biso toyokokuta kaka lisano yango moye tokende gauche droite eza te totelemi kaka wana vraiment on comprend donc nabetaka na bafete nabetaka na matanga nabetaka ba concert nabetaka na makambo ya mboka oyo David na makambo mboka oyo babengaka nga vraiment eloko ekoti nakende servi boulot bato po ba contacter il faut basala nini ouais bato po ba contacter ngai toute plateforme à partir YouTube nanga so beti lo pele mbondo zwinga Facebook nanga lo pele mbondo zwinga TikTok nanga place komona siko makambo evandi po bo tozoloba bozomona eloko te donc na TikTok nanga so beti lo pele mbonda okozwanga numéro na biso ya WhatsApp eza plus 244 923 90 43 68 plus 244 numéro na biso pena ya Angola précisément la capitale à Luanda 923 90 43 68 ba o bana besoin basomba ba 10 billets ba 20 billets boya numéro na biso yango wana donc bozala décider makambo ya bien ezali est-ce que nakoba de poser mbala moko batu oh otana voilà bato bana besoin osomba ba 10 billets ba 20 billets na pesi mbote bongo na Salvador Maya na pesi mbote bongo na Tonton Lumbi Chupa la valeur de monnaie Papi Mangumbu porte-monnaie magique Abel Maya 12e apôtre na pesi ba mbote bisigo zali eveleme zaka moko Paulo du Santos guerrier Fandamboka suka na bisalo auta ko sala nga ba plaisir moko na anglais moko bonheur so dégâts na moninga na Bodrik Matadi Union européenne na boss Union européenne Bodrik Matadi na boss ani binoté Ambrose Obaka Staragondo Tonton Lumbi Chupa la valeur de monnaie na boss ani binoté Papi Mangumu na zongel porte-monnaie magique donc boze belé na lingi bino mingi boya na junior na 7e mois nelanga le 13 un certain dimanche bozala décider junior et bozala décorer l'artiste na bino bozala bien habillé changer à 4 à 5 fois en plus le spectacle bozala rendez-vous chant et bozala total frappe kutu ko lobate instrument et bozala pene instrument mo boto uti na Afrique du Sud et yé uniquement rapona nga après et bozonga nango on est à devoir mo boto zo pesa en plus on nyonso tozala besoin asomba VIP oyo spécial bandango les ala ngola na batamangala c'est la première fois wenge oyo ils ont la valeur à 5000 kwanza ils ont kama na ba jindwa na pesi déjà ba adresse makambo tout même oyo donc oyo na sala ko na respect ya ba journaliste pe ba invité na ngai oyo balingaka mbonda
Donc vraiment. David dit le jour en haut il faut ça là. Donc il n'est la bimisi oyo il y a yope malamoro. Merci. Mais puis que temps ezali mais respecter yango ba garder yango parce que mbongo bimi awa. Ouais. Yango te le la usage unique po jour en haut tant ba kosenga yo nga journaliste. Na kozala. Voilà. Na pesi sumbote na venanga Adrisha sénateur molobeli ya maison mère. Na pesi ba wengemeni nyonso tumbote. Maison mère BCBG ya biso. Na pesi ba Gaulois, ba Spiritas, ba Warrior, ba Bina Filin, ba villageois. Tokuta na biso nyonso tout. Na Junior Mourinho na 7e mois boya pour soutenir artiste na bino. Le Pelembonda, mon papa chéri, mon mabele lisi, bino nde ba kosala rapport biso tozala. On a lobi mabe numéro na nga yango wana bozongisa nga tokobongisa. Mais mingi tolinga la vérité pour monde dalelo comment on na vérité. Ya ko kosa que les athées on a identité. Tant bongo nga bongo na venaka non wenge. To changer déjà mbondat. Mbonda bazaka salité. Peka mapeka solo. Balataka bien te. Parce qu'on a changé structure wana. Parce qu'on comprend. Sans oublier Maître Soupe chef au fil de Coca-Cola. Maître Soupe. Ah, Sylvain Lumila, Paul Touboulou. Le sénateur n'a pas su m'emboter Serge Taka Kiboko. Na Gogo Salaté, na Rosa Lengrate, Fenanga Blaise Bafo, Bambote Bele, Boss Marapoutou TGV, Patrick Mbunga, Alain Visor. Jisobo ya Pharaon. Nazem so jour wana za la mabe en tout cas kozanga te papa yaka la caméra avant au banda spectacle nende de connaît longo aussi il s'appelle longo na sepel pe na 4 kitoko oyo tozali wa la kadubanda kolia komela agogo soko lamba te ou soit lambi na retard ou soit biloko zo sala nete bela bien te yaka awa ba kokoxelo be puis tout pe ba kolakisa yo cuisine ndenge ni nezalaka. Et pas ya plate nzanza grand prêtre mutale saka batu mutale saka ba prêtre biso tout okuta na rara awa merci na yo pe David oyambinga akei malgré to takinenga mais oyebi ba vérité moi pe na takine ezate parce que oyebi que non ozo sala za musala na yo donc gentil na yo continuer kaka boye nzambe akosunga yo koyoka na mawate soka sengo tuna mais bazala siko na ba réponse. Il y a raison que ça n'aura pas biso bo identité BCBG. Yo dans parfum. Et bon d'accord fani no bo. Ozo se sentir te yo ka bien. C'est ça boy. Yo ka bien. So si na biso. Yo dans parfum. Ezo bima kitoko. Ibo ngala yo biso. Onde na mbondande. Te ye pena ndenge za na fo Javel. Merci beaucoup la famille. On était là avec l'opele na mbonda donc makamwa salobi s'engage que lui ouais dans masura balabala etali na ngonga te yembe mtalobi. Ngate David Mdalobi, merci beaucoup à toi. Elima. Tu vois, on est un chef d'orchestre là. Jogo Zule. Kilo ya drum. Ah ouais. Namona je. Bola muleke bele donc abeta bien zalaka. Suka de na onde fo monde foyer ba aye ko la mandambo. Ya solo. Ne zalaka désaccordé na ba tia rapport ani. To bongisa ikomi. Tanga na lebona maswa baba. Ikomi. Akola mobimba na pesi bino bambote babari nyonso sisaki na pe bambote balai babari nyonso tabe merci beaucoup à la commune nyonso merci beaucoup à toi Eli Mayedi motema ya Terra Eli Mayedi motema Terra bola muleke bele kota masora balabala et ko sala bien Lander Vita lelo monanité qu'est-ce qui se passe Ozawapi, Lander Vita, Ozawapi, Tozalakana yo. Tout le monde en a réussi à la bien. Dossier Massamba, Mardoché Massamba, papa chéri. Voilà, me leke belé, beaucoup de masura balabala, et ko sala bien, parle de sang tous les guerriers, Vandamboka. Bodi matadi Union Européenne, batutu balinga da vidéo, beaucoup de awa, beaucoup de désité, tozana plaka da banda. Donc, restaurant. Oyo esalaka bolamu donc o nazoloba batu bazoloba place oyo eza pona biso on loga certes pravosage et a placa da banda toza juste na passader attaque roi 14 de mars chega na passader d'attaque o sezata dentro da placa da banda boko taka awa kolia ya gogo kolia penda ndenge bino bolingaka
mais biso tolinga mingi marcasan benga biso avant futa mbongo na yo sala marcasan na yo yebisa biso ere yo kolia de kozoya okuta da biloko na yo ya moto s'il vous plaît. Le seul restaurant en Angola où va chauffer biloko te où va là ça biloko te ezara plaka da banda bona molege belé merci beaucoup na batutu où va accompagner masola balabala on a ça avec vous ciao 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 la famille.